C'est bon, tant comme à la Kingawa 3, l'hôpital Yamaka, c'est ça la Kingawa 3. On dirait Kingawa 3, le son à la Simamke. Qu'est-ce qui fait que Kingawa 3, c'est la chaleur spirituelle Kala? Maintenant, Kingawa 3, on dirait Zoko Yakamke. Travaux, on a déjà acheté la parcelle. Nous avons besoin de grâce, Nakinga, moi, Mobimba, le Banga, le Moussa et son mari. On a Bolingona en plein Rezalakiawa. On a dit non, Bolingo Lingomba, on a Naboluwa Bandepo, le Bango appelle ça ici, quand l'église va bien, tu peux ça la bataille qui était de Baissomba. Automatiquement, comme on avait acheté Pétrole Congo, mais votre Pétrole Congo, œuvre va se bâtir, mais quand est-ce qu'il va battre? Et vous allez quand? C'est vrai qu'il y a un modèle à obéissance à parole, Zalaka, devant nous, ça dit, mais on a pas la idée. Zalaka, ça dit, offrande, convenablement. C'est vrai que vous êtes en train de traîner, on dirait, à pas de tortue. Parce qu'on a besoin un jour pour ça, dans le col à Pétrole Congo et ça. Est-ce que c'est impossible? Maintenant, on dirait, bon, mais la paiement. Vous êtes un peu essoufflé. Frères et sœurs. La valeur, on a la valeur de la Kingawa 3, c'est plus le cas. On dirait diminuer la valeur. C'est l'église qui était au fond au mollet, la première position. Et voilà, nous avons un paiement. Mais les lots, frères et sœurs, quand je suis à Kingawa 3, na monnaie de Gilingomba, je suis volontaire Hollanda, je suis Hollanda, je suis Misala, Daou Misala, Zawokita. Même Nadine, mais tout ça m'a comme il faut, comme c'est doit être. Si on a Kingawa 3, c'est une noyade, c'est pas du tout bien. On a acheté. Moi, il y a des gens qui font ça, on va travailler bien. Oui, vous êtes en train de travailler, mais un modèle, hein? Peut-être que côté va pêcher, le modèle va pêcher. Et nous, le modèle va pêcher. Et comme Pétrole Congo va nous mener qui va traiter. Qui va traiter qui mosika. Pétrole Congo est na seka une fois tourné to kenda kabal pêcher message pas piose pas candole. Le pétrole baleli awa sandwa pas message na tena baki. Tu veux qu'on appelle ça message tu veux charger mon amori mon ko baton sama na bolimo. Ah, si va faire sans principe, on attend balnambala to yawa que tu pour faire ça message te mettre pour charger na molimo ko baton na bolimo bolimo ça message mais ça. Mais vous savez que je suis aujourd'hui Pétrole Congo. On dirait bénédiction nyonso. Mon dirait nzamba salamu kilumu on dirait chez au minéraux nyonso na RDC. Tout est zangiawate. Mais tu vas souffrir. Ndenge pe on dirait na bénédiction nyonso qui ça c'est content na Pétrole Congo. Bénédiction nyonso parce que t'es malabo ils a couvert. Dis-moi balala raté. Offrande balala raté. Quand chargé de ma tonne de Baniga, tout capté. Mais à quand Kingawa 3? Quand je vois tant que vous allez toujours qu'il y a tant de modèles Kingawa 3. Même non pas ça, vous avez un endroit où vous allez rater. La valeur de ça, mais pour le moment, c'est down. Amen. Ni ne savez pas que vous quittez. Sur la telle rapport na chemi sur place à Kingawa 3 na bio mawatro ni les akuna basi mbisi bango mais va baka frère yo sabi na pesa na joie le koto yo landa moto tant ça pesa na libako tant ça pesa mtemi bale na lilobo ya pesa mtema ya mobimbe pana kolonkola zangi saka yebele. Si vous avez des pays bangomba batonga bandimba batonga bandimne batonga mais makambo babungisa libanda babungisa menakati message
message malongate. Mais message obi besoin d'assurance que le sambo bolanda bokomona lola. Le royaume de Dieu, avec beaucoup d'assurance, les fidèles de Jobanandam hériteront le royaume de Dieu sans vous le cacher. Moi, semble que Jobanandam tambola na fierté nyos. Ato junior samukilité me beaucoup zalikolo bamingi bakota. Mais on nyos beaucoup ta na babalabala na banzele batonga babungisa zéro bakomona lola te. Avec beaucoup d'assurance, je vous le dis, sans vous mentir. Kolanda kamutute mututawa ye ko pesa ngana pesa tangu sa pesa na mitema ebele. Mais mutasala kabisa tata na église na mutema mbakolo akobi monisa na ye. Mais son frère, tokeneki même Kingabade zana koto na place tena Kingabade peut comment? Ah, c'est difficile. Kingabade na bano kana mawa. Pero musuba sali bakende kuna bazimbi saba créer ba problème. Jour to kene kuna brusquement fona que le tala liboto wana qu'est-ce qui ne va pas ni les gens qui sont sima to koti banimi moi 30 na ba mi bali moi 10 ba ka ba 100% nazek et si là que le même jour bazimbi saki banimi le même jour malgré côté enclavé kinga ba des enclavé bino bozana moi si que monana. Mais sachez depuis que Tony Ati kuna pendant que le réconforter bango mais blanc moi zama kuna abibo bazana na batika na bandako balandi basali baya soute bavan bosala musala baya sika baya oye mes frères Kingabade mais quelle joie kotala Kingabade de josala misala mais Kingabade toujours école mais qu'est-ce mais na bi mais on peut te place à mai nzile ko te poko makunda c'est grave pour impossible. Mais ni ne sali que na mwanda mbabani divisé par 3 au bino bazalia pesa kuna ngaba 2 o bazoto sadim nande wana bino azot kamwa ye mokoke kaka kingaba 2 ndi ba kosala misalo. Ah frère je sais kingaba 3 parce que l'église mo a valeur mais beaucoup mingi bolengi mingi botiki misala tata azo kontra bino mengana kontra bino te mato si mato amen est-ce qu'il y a solo une église de grande valeur donc c'est vrai que ngabo mobimba bakozana bango mais 3 aki extra et bano pesa nga plaisir pour mona na bino. Mais maintenant on dirait boya kolemba motono sa telema misala tate zate misala komona na ikona sali misala ya yawe boza wala pe petro konga ya wone pesa kina accès na bolingo na posa que to somba plus tard même Angela béton ka bomba béton 10 sacs à schima mine de rien bon ça la peine bon ça moto que vous bandez ya katiao mabe koto pona no eza polele koto pena no ndako po espace mona sengeli même na ko banini sengeli na ko lungona na mo eloko elongwa po espace zala bozwa lire kotonga. Vous savez qu'on venait tout le temps ici et lingombo batongia ouais ezaki na ka bongo est-ce que bandimi baleki bino metandenge komi yo mo uzali bando sentir oui mais quel genre de message quel genre de matière restez de l'onction yanda barashira kondo message mingi ba ka sa déjà kosaki balobi un jour basali ni oso basanganaki balobi to kede to mona mettre na bisa code sabiso ba comme na porte toc mettre alobi oui banan ya bimi na janté seniors ne seniors atala bango biso basali noto ye atali basali yanga abina ye bibinote babi oro mais biso to bimisa ba demo na kombo na yo to sakola kana kombo na
Attends. Tu sais un miracle mingi boyo kana ba télévision. Bande mingi ba comment kuna pe miracle. Ça le mien. Moto wana pe na église za bongo ba jouer Satan sala ka miracle belé. Satan pe ça na mabala. Miracle za ba église yo ekope so même na mbongo musala pe monani. Mais misala terre à terre. Mayo izana kata lo ba bango ba parvenir ba koma le lote. Amen, bande kona Kristo. Na kinga ba toi, misala tata zo sala matin. Miracle ya ba témoin Jésus mingite. Alors, et oyo boyo ka wana ba télévision ba multiplier ngo mususu ya fabrication, bazo stinda kotinda bayaka na 14e. Prophète, ozo ko kona télévision to bambaka. Bapa sa bango bayako yebs. O ko landa te ozo na télévision to inventaka. Ya solo ya miracle pe ya bazomona na mwa kondima mutake na olongwenda kwa ke kuna croyant que ko sambala nzambe mwanda nzambe pa salaka na kondima ya ko lunganda ko okende malgré tout mulime ko bikate me bayaka ba moko boka la chrétien d'église mingi komi pasteur Jean comment moi c'est pasteur Paul pasteur Pierre comment mobile pasteur Jean. Et maka pesa kambong marque wana pesa kambong ngona balandi modèle wana po bazwa kambong na ilo ba pesa lema amen libota misala zana ilo ba eza misala ya misala kuka soke zala te bo fona limite mabopele mabotala ya bo saila tata nkola kozang sabino lipamboli alikolo soke mukete. Mais le tout en conclusion pour le royaume de cieux message nyo soye na mukena bisambeli e oyo bozoka kuna e ko mon sabato miso na nzambete mingi ba kusuka na porte na nzela e kuke kufungana ata mukete ba pesa ki doléance to za ba sai na yo to bimisa ba demo awa ba la sibile ko bimisa demo te awa tonda kana bulingo demo ko kima yemoko amen bande kona Kristo. Bolanda iloba frères et sœurs, bosal la liloba. Je souhaiterais qu'un jour tant on ait un moni modèle il y a Petro Congo 1, 2 fois 3 il m'a dit Nicolo maintenant on a beaucoup de possibilités. On dirait possibilité de ton et ça sauter. Ma frère proche c'est Toboki. Ma poche c'est Toboka. Volonté. Ce mot de moka somba kan pango mo bimba tonginda de 3 niveaux muto moko e bongo e belo nyonso. Dans une capacité de tonga mbiza katumba bando tonga matadi kibale ils avancent bazar au point peut-être 3 niveaux ba osala wana peut-être Congo bientôt ba aussi ça la première église na Kinshasa ba vu volonté ya kosala misala balobaka mbongo ekufa likuma liloba emata mais bisika boso même na ngaba to ba mbongo ebomba malikuba liloba ko. Je veux vivre le changement. Au moins même espace c'est un peu difficile. Pour la salle la bino qui gabatwa. Vous avez une grande église. Vous avez une église beaucoup de valeur. Période où vous mettez ça quand qui gabat mais on dirait beaucoup de beaucoup. Et je veux vivre la valeur de Kingabatwa. Et je veux que le Seigneur puisse vous utiliser, vous servir, afin que vous puissiez servir votre Dieu. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse davantage. Zamna mota tamza sarikonasi matol pe kumpe kem mbona bule na bolingo pe na boboto mnene ngata ngota yoksa ngota senga biso ngota ikara ngota ngolo pe maore kama ngota boboto ikana ngota msante funga dara misala tambula kelese boso boboto kamba moko na moko limisato ya wendamna muto batama suntela libota mabungate bonge bele ya wendam tate ikana pe sala libote tamu sababu na pe sakimia kat na moko sa ba frères sa ba sœurs zingela bazinga na ngoya na yo na boboto no na mawana yo. Bolingo tatamano mimi santu kana likoli kana pekat na boy sala we tambu sabo batela bango mukano ya wenzam da bomboy e ko samarata liboda na comme Jésus Christ de Nazareth na ngwa mimi santu bela kino bomu na seko amen goto na Congo na Jésus Christ de Nazareth amen kolo abatela moko na moko. Michée 4 premier verset jusqu'à 5e verset.
Page 65, 72e cantique. Amen. Ekozala etena mikolo na suka mananda pona yawe ekokokisama likolo ekoleka mandanso epotombwa likolo ekozala etena na suka mananda pona yawe ekokokisama